Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la Révolution. Congo oyongai naningi komona ezali Congo o ezali kopesa ba jeune misala. 20 ans après le déploiement des forces onusiennes dans mon pays et en raison de leurs résultats largement mitigés. Et nous sommes déterminés à les défendre. Je vous invite à une marche de deuil et d'indignation. James Kazini, alors de James comme par hasard, à la tête de l'armée ougandaise, en train de s'affronter dans la ville de Kisangani. Mbote na bino bandeko balandi ya Congo Suisse balobi mboka ekoti elenge baby plateau et yindi. Je dis bonjour à toi mon patron babi le maître John, pourquoi pas aussi à sa femme légitime maman Micheline Mobutu de la presse, hein, la reine mère roumaine en wende na yotala Yosilaye babi autrement dit la noire congolaise. Moi ça boya hydroquinone à 100% autrement appelé doué pour les intimes. Je dis bonjour à ma consoeur chérie balobi parfaite la poupée noir, hein? Pourquoi pas aussi à Blansing, la ticrasse de la presse. Cher ami, tendance, babi plateau indien, l'engibo pesanga mato, babi mbutumbu te côté internet, affaire à pasteur Denis Lessi, na peigner les héroïnes, na makas de babi flash. Donc on peut babi to même les bino du soleil l'engi akafu. To tout nanan to comprendre te. Pasteur Denis Lessi, à l'obi que azalaka camarade ya papa ya Peniel. Mais tout n'est outil de part et d'autre bappel les côtes. Ursula, est-ce que c'est vrai que papa ya Peniel n'a pasteur de Inès baza camarade? Monsieur Balobi a commis abimi sango kaka mikolo pourquoi pas banda kala banda kolobelango. Tango Peniel azara na kinta na ba vina ya za totikala jamais comme na o papa pasteur de Inès na ndaka ba Peniel balata loso na pono sika mona papa aboti Peniel. Et tikala comme na tête ka pour salamate. Mais oh ils a plus étonné c'est que to comporter mikolo ba comme nzaka na musapi. Babi ceinture na mukaba, le colonna sapato, yé kakabo na Peniel. Tout ce qu'on comprend tes amis m'appelle et partout, mais quand on le bélango parce que tu es quoi éclaircir bino. Pour te dire que non, si tes aka moko Congo Suisse balobi et lengue au wapi. Bah nous abonnez nulle part ailleurs ne zappez pas. Vous avez brancher, commenter, cliquer, aimer, partager, vous s'abonner massivement bah mi internet. Vous s'abonner, vous commenter, vous cliquer, aimer et partager. Pasteur Denis Lesbia baka position non te papa. Yango ozala mosala nzambe o tozala mosala satana. Yo moko kaka wana confina ba musicien. Ezala kani yango papa. Ba bitala asna yo c'est respecté. Yo mutoza muta likolo makasi olingi baranki na ba jeune garçon, olingi baranki na ba fali pupa. Yo wana ranki na faire gola. Makamba bato lingo kota. Et puis olinga ko finga bêtise de quoi alikambo. Baba to no putain ba koma bêtise. Non. Ils ont raté, osa papa ton ba bengo papa. Donc ils ont kilo ils ont pesé. Ba to pena ete ba bengo na comme o Denis Lessi na bengo pena papa pasteur Denis Lessi. Pesa comment nzambe valeur ko papa. O simba bibe na lipeka. Tout ce qui n'attend kala pena boka o kati lai pena be pour mutu e katani okufi. Mwandera mabele funga mi o melami. Mais toi on attend de la grâce. Oza na komba Yesu na munoko me makambo zo solo banana na bonambo nzambe na ezo bala ngote. Bazuki efukuta tuninga Ursula yango nzamba pesa ya mukongo to nini to comprendre position na pe to yeba ngote ozaka na mo pagano o mascara biso komba Jésus na liboso to ndeni pesa position ko papa o pesa position te na net yo na yo baninga na ba serviteur de Dieu ba na ba bembazara mal réputé le quoi yo te bino tout beau servir quand nzambe moko parce que ebika yo so ça il a na bosoto le kuta parce que on ne juge personne to jote meto le bela juste comportement no e sepelisa nango batute comportement no e plaire nango bana nzambe te comportement no e sepelisa mutu te tant mususu ba poche na boya kolobelo parce que ba carrément soni mais linga mutu alobela ko ba défaut no c'est parce que linga ko ba za poche so na droiture. Même Nzambe moko na likolo so sala mabe o peso mokongo pour comprendre que te ngala moment minute so pena na o sepelisa Nzambe te oye ko similer Nzambe limbisanga Nzambe seni ni ayami parce que boya ne mutu te mais yo pena en tout cas o esala nga passe sinon tanga place te de peur que comme la longue histoire to kuta na pasteur Denis Lessi na fête mo quelque part ils na gomino tanga kombote ba ko c'est la rappel mo sala Nzambe makamuté de peur que na so malédiction.
pasteur Denis laisse se permettre na porte afinga pena mutu sexe sa maman na ezala raté na botango na linga la po bima pena pe bien te. C'est que pasteur pena sexe sa maman n'enzimite le reste les autres basala nzambe bako sala marambo osala ratoko bimisa ben sanité bimisa na monoko devant batu. Oye batu que ndongo zo babongo nana za pembe na yo ba caméra caché pe koma na ngo ebele. Bat musu balobi aye kuna okana yesu sonité ya mesana ye tala comme to se permettre ba que non oh fest na linga election nini lisoko est-ce que ça la kapenza un papa qui se respecte oh so sangisa maboko boye oh makata oh mais c'est normal te et c'est normal te to me campagne okota na likambo yo ya pasteur Denis leso le but que non yo za papa est peigné parce que papa est peigné no baba kamado directement aux papa nae peigné tango balaka yo za ka de skala mona telongi no mkomote na fête sa mariage a peigné to baba na mai kalamba to mona ka ota papa bunu ko masonto makasi boy watinga me papa watinga makasi na fête sa peigné la mariage na mai kalamba to tikala mono te mikolo na peigné bokomi ka trop attaché to comprendre te qui affection papa na mariage affection papa na mwana e ka mikolo yo et tant que papa na éviter conseil ne peut sa peigner accoutrement et peigner la mus na yo ezobela ko loroté parce que tango déjà mwana à la titre de sa montée à s'exposer makasi et que yo un serviteur de Dieu za mwana na yo admettons za na basala nzai ba ndinga na katsa ndako un exemple un dimanche peigner la ko rendre visite na teni moko risque makasi oh mutu se faza panique bête batu mabaku et tant que papa lo bana moi noté donc yo kaka kokumi sagara papa penel master na yo conseil pe sa mwana o penel na mai kalamba itango mbutu kosi na libana na bango to tikala tam komote koyo kata na video ata komo na video to ko tala ta baninga msuke sweat place moko oluko sangisa penel na mai kalamba ibazala en bon terme o gérer libala mwana yo o bongisele foyer na ye parce que divorce et baby sac éducation bana divorce code sera malade bokauki na kata ndako divorce me mara makambo belé ya mabe divorce comme sera mobile to tumo si te tumo ba comme bela mais conseil to tika na biso ko kateke o papa Denis lesi à 25 mois ne peigné na mai kalamba yi bazonga na tout ça to tika lo mona ngote mais o ka yo zaka ko gravissé ko finga ba bêtise ko kota makamba ba rankini mozonga mtuna makolo ko ba n'importe quoi et là sens tes papa si n'a pas que toucher point à mon way Marie Mission père son âme qui a bota soi-disant bota na pasteur moko banda paye du peuple si fikin papa za na ba preuve tant yo prendra kali solo wana que no Marie Misamu abota na pasteur et tant que musala nzambo ebi keza mabe parce que la sœur Marie Misamu perd son âme atikala kozana ndako libata tanga zaki ana kina par papa ya ritinda kenda na yeba silana to tikana biso ko kate place sœur Mara balaki o asali o auditeur et asali ekobo na ndako libala ki robota na mobile musi ya pasteur to tikala yo kango te to ebe que sœur Marie Misamu zaki na célibataire malgré zaki na mwana moko Ruth Misamu yo lelo ko panda sango que no abotana et puis au confirmer alors les canabé mission le belango alors pourquoi pas tant le cambo zaki na on a c'est na ne pela qui te pour anito luka ke bobo mamoto wana pour nanito la ki c'est ba preuve yo si ko faut pesa biso o prouver biso place nini source information wana e bimaki parce que balobali comme ka pambate ozana makaso ko samba na justice parce que ceux qui le Marie Misamu ozana sama belé oui oh là bango parce que me ça kufa mais yeba que moi ne rythme ça moi zali et puis ça moi na mukete so bien porter plainte boke o samba o la que ça ba preuve est-ce que vous gagnez procès point d'interrogation papa non na pité bato mususu na yo kana nzela le solo na ba otonga yo nga bongo sala nga pasi parce que na yebi pourquoi balobaka mosala nzaba mbake avec double honneur siko yo par rapport à ba comportement na yo na ndaka bato ba bana baba ba paté na yo parce que ça berger bako yambo na combien d'honneur moko to mibale to 3 non papa na ngai non de yo boko pena mutu conscience fait ça la papa na biso tango vana pena ndaku yo moko mère a témoin na te yo mo pena boyo se retrouve kangi porte o mi poser ba question ba la cerveau na yo est-ce que nga vraiment na tambola na obanga nzambe preuve na lande mission na moko journaliste zo tout na yo o pesi réponse que nga na lingana nga nzambe te batunyo pourquoi linganzambe to bien lingana nga nzambe te pourquoi parce que eloko abina sambela rapoli wezalaka poso liwezate na ngana bana nga osambe te nga lingana nga nzambe te nzela nzambe ya passe mais papa so mono linganzambe te kanga bible ko ka soni te kanga bible na yo sa vie na yo
la vie bon ça bango vient dehors à Jésus Christ bon ça vie na bango les select individuel mona mutuka nde bongisa mko asuka ndengo osamba yangate na peso tamba na comment nzambe na munoko par-ci par-là pona nini papa est-ce que zalaka nangi pena tuna ba pate ya pasteur Denis Lesi nabi ke bato mususu bolandanga parmi bato bolanda émission oyo ata moko to mibali église no église na bolandanga tango pasteur na bino kota baronkine na ba musicien profane tango pasteur na bino afingaka ba insanité na télévision tango pasteur na bino akotaka makambo eza non-sens oyo ezoconcorde te na grade na personnalité na ye pas okende ya besoin na personnalité na ye tango pasteur na bino asalaka ba bêtise oyo ezo alerter tout le monde mutu to azala mécontent et ça la bino ndeni bobeta maboko que bravo papa osa msala bien beaucoup misaka ngo encourager les mal et ça la nini to bokanga maka sonzo ba ka nanga na semaine l'église à pasteur Denis Lesi bandero nanga sortez de là Eza tana sens te. En tout cas, pasteur Denis Lesi, changez un peu mode de vie na yo. Essayez un peu de changer quoi améliorer. Bonde la pena malamu. Bonde la penza. Hein? Pas tout le monde a comment au final de ça la passi parce que ngana finga nga papa baninga te. O ka pena ko je me suis finga pasteur ba tempo. Ah, ne so na bo finga papa muninga ba tempo abi pasteur hydrokina nana. Ne bi se aza papa muninga. Mutu afinga kiana abi papa muninga na éducation ya pesa bana ye moko na a se comporter est-ce que éducation oyo pesa na bana na ye extikala débat ngana ke na tiki débat wana bamsu ba bi se ke bana na ye pe basaka mal éduqué ndetiye bamsu ba bi non c'est un homme marié ce qui est a éducation pesa bana te moi si na ye oza capable de gérer éducation bana a reçu l'éducation bana na ye bana na bango pardon papa. Essayez un peu de changer. Changer, Penza. Changer, papa. Tika ba discussion na ba fali poupa. Tika ba garde son affaire gola na bana miketika. Mosa nzamba sala ba débat inutile te. Mosa nzamba tsaka mabolongo na sepo na obone la pona batu. Na peso sona ba mikitsa na bongo na solo ba nzambe pambola bango. Toucher mitema na bango. Pambola ba orpheline. Papa sunga ba veuve sunga ba to bazangi pesa ba oba oluka sunga ba parents o bazana batikala ba veuve batangisa bana bambonga mapa sunga ba parents o ba bimaratongo pona roluka pona famille na bango ba survivre bien bon de la côté ba jeune pona mboka priez pour la famille na yo priez pour la batu nyonso tout mais ko leka na tete ka pour le babuzo et puis vous aurez très à l'aise. Parce que vidéo na tamboli partout. Oh maboko mi balebwe makata. Oh Facebook na linga les anili soko. Ce qu'on habité. Nano depuis na bota manga yosila. Tina komi boy. Na tina nga royoka te. Oui, c'est vrai que il y a parmi les hommes de Dieu, ezana ba oh batambola na nzela nzambe na droiture, il y a aussi certains oh batambola na lokuta ba masqué comme Jésus-Christ à liboso. Mais en aucun cas na tika lo yoka ba bêtise ba les can écran. Non. Conseil nini opesa biso bana yo. Exemple nini to rozopa na yo. Nini ngana rozopa na yo parce que ba bazora ya malamu. Alors d'autres personnes ba bito mona relora malamu to za papa wana te. À part polémique. Ah Pepe Niel moi na yo comme ko poster na page officielle na yo que oh j'adore Fally Ipupa. Bon on en a que tu boté wapi. Yo papa est peigné parce que camarade papa est peigné na ba camarade donc du coup peigné la ça moi na yo ce qui peigné la comme ko dérailler et tant que son père il faut zongi na droiture mais comment tu sais ko réussir ko zongi sa peigné na droiture te to boy ne biso to liba laisser koufi mais ce liba le koufi est-ce que c'est l'une des raisons c'est que nous comme au bakena en public que non j'adore Fally Ipupa y biso moi on adore que Dieu adore être aimé on adore que le Dieu tout puissant. Le créateur de toutes choses, le commencement et la fin. Nous avons simbi pe ma peine des fois adoré. Mais comme on adore Fally Ipupa marié, ah nana quelque chose ba fana na e. Vie un pied intersonnel mbote nos mères. Hein? Moi si la noblesse dans les sons, simplicité dans les sons. Et puis accoutrement à moi nos peines tant que papa il le reloté hein.
Penel pena attaquer na yo mukie. Est-ce que ko kabone ayo na mai kalambai? Ezali ndere comme olula mbala batu. Et reste makana que je peux répondre à batu. Hein? Pour son des singa pendo comme un public bongo ya to kuta na fara. Yo expliquer nga Bible nga expliquer ki diable pour un sens te. Lukamba no pour tout le monde peut dernièrement ah watan bokabona mai kalambai okena ko somba no mo beso panda za na poto e so bo linga bo umela e après quelques temps tout le monde a besoin na bino soute nga chose étonnante na monika na page no oh j'adore Fally maman tu adores Fally mais que des ça nana ketchup pour dire que toi tu adores Fally yo sa femme capable hein ya utulite mo si kitoko o mekana que opesa badon pas orphelin Dieu va te bénir. So yon na mai kalamba isimbite gloire à Dieu mokabile pourquoi et puis yon na yene boyebe base source le vrai problème où est celui que bino mbale bozate le boko mapuku na niaou même so bloka ki ebana mais nzamba salika bostini yo bo sambi mwana bana pe ba kinda rotala papa na bango hein maman na ngai c'est un peu de changer en tout cas ngana ema ki juste acte oyo posa ki okende ko pesa biloko et pas orphelin acte wana etushanga. Maintenant, vraiment étonné, dernièrement, oh j'adore Fally. Maman, tu adores Fally, Fally c'est un homme occupé. L'ourata moto est célibataire, quoi? Coucou, d'yangana mi bala batu maman. Article là, jamais qu'on poste dans réseau, c'est que non, ma femme légitime. Jamais en salango. Alors ça, non, pas nana. J'adore Fally. Mais oh, yo qui s'appelle Herman, on peut mettre Kalamba, il sonne. Même si Boliba les a la soute, oh, yo qui c'est sonne. Parle de l'obani. Oh, comme non, on dumba, non. On s'en dumba, maman. Non, Tolobanine. Essaye un peu de changer, papa. Hein? Essaye un peu de changer. Et ça l'a bien makasi. En tout cas, vraiment, comme on chute une émission à Bisso, j'espère que vous avez qui est belé, et on a Bisso, et on peut sa Bisso attention à Bino, bon déposer qui va bloquer bonheur au sale, bon peut si Bisso matoi, vous êtes tellement ravis. Vous êtes vraiment nécessairement makasi. Mais na resenga kaka na abonné na biso tout ya Congo Suisse, bo s'abonner, bo commenter, bo cliquer aimer partager. Nga yorsila de moi ça boy hydroquinone ba plus kaka ba remarque. C'est vrai ba compliment. Ils ont raté ils ont ranango. Mais beaucoup plus ba erreur na place nazali. Bo tela nga ba commentaire. Numéro na nga peut afficher o Monique aligné commentaire en public té aligné en privé. Numéro WhatsApp ils ont affiché. Au komelinga na répondre. Opa moni kaza na besoin à contacter nga na page Facebook na ngai na comment Ursule Bosale. So retine invitation na koyamba. En tout cas, je dis un grand merci na patron na nga balobi le maître 1000 fois maître John Bobby maman hein. Ngana le bara toujours tu connais le goût de ça, le goût d'être la femme légitime de quelqu'un. Bobby maman Micheline 1000 fois mère respect Mobutu mbote na yo. En tout cas, toute l'équipe technique qui était derrière la caméra, n'a pas sibino ba gros bisous. Ba nyoso balingara Ursula, o balinganga te, n'a pas sibino ba gros bisous. Restez branchés. Ba le bara malamu ne bazwaka. Ceux qui n'a lobi ya mabe, bolimbisa. Ceux qui n'a lobi ya malamu, encouragez s'il vous plaît. Vous êtes tellement belé, il n'y a pas moyen de citer comme on a bino. On a lingi bino tellement trop. Mais je pense que tu vas se retrouver prochainement. Ensemble, ben bino. Et quant à moi, je vous dis déjà au revoir. Prenez soin de vous. Gros bisous. Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la Révolution. Congo oyo ngai naningi komona ezali Congo oyo ezali kopesa ba jeune misala. 20 ans après le déploiement des forces onusiennes dans mon pays et en raison de leurs résultats largement mitigés. Et nous sommes déterminés à les défendre. Je vous invite à une marche de deuil et d'indignation. James Kazini, alors de James comme par hasard, à la tête de l'armée ougandaise, en train de s'affronter dans la ville de Kisangani.